je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local Maboko ya Nzambe. Kaka ninge toujours sur la nabino mikolo sa bandako na bino. Nakoloba te na boyi na ngai. Mwanda azwandika bambanga ko na le mo fudi e bongo bino boseka nga bandako na bandako na biboye. Liboso somba crédit tana téléphone. Somba crédit tana téléphone na yo. Na moto kemna téléphone pona ni pona na boy na ngai. Oh, chapelo kale yo la kaso na nyabenda o kati mission. Chapelo kale te naza pona bino le loto yo yimbisa kamba moko. Pona na lobake vieux Prosper baki le PV na ngai Eric Tola mokonzi. Ya yo ngo pe Losako Papindonga les voyants choisate Losako na bandano émission na ngai pena ko banga mususu nasima ko ba boy ai honorable Gabe Kindembe Losako kasi na bandi émission ko ba dete babifala nazanga moko de plateau lelo kasi nazana invité mais liboso na bandalo invité na lingi to kala no mwana mwasa zo bagata alota bambanga bele bele no yango bana basi ba pe bele bazana bango ebele ana Kishasa na Kongo bana basi bazala tale bele na Kishasa pe baze bele mais o bele baki zaki Shakira kasi mwana mwasi moko ala obi abi yende bundaka final na Shakira mais Shakira doit sentir azaki na mama kama mike mabimbalo azobele la nanya ko ya update ye lokola moyibi mampoul deti pa faire liboso na m'inviter tela na nous moi maloba moke ya mwana mwasi wana ebongo nazo ngana démarrer mission nanga na inviter lelo à vous. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makamba ngwe bembide titi lyongi mokonzi na ngai titi lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Donala kandaka ya boy kanda ya finga benga mwana tana na age na ngako benga mwana. Tout digaje. Omonde menga na beta mututu eza sibolite ya nani eza o super edingo. Super edingo dimanche bozala ba filme nango. Super edingo dimanche oyo botala dimanche o lion nga lion ya zamba eloko te. Onga chaka kibanga ria wa kutu okutana yo. O dimanche bobo libola sina avimba le 17. Bongo skota na ko simba ena simba ena mabele na balusi lo kwa para donc yepe a okamwa ngala o ebi ke penda za makasi ale kana émission ndenge boy kana bango aleki na eko répondre madame Nzunzu boyika Nzunzu ko ateka buda na Angola le 17 mutu nyonso to azela komba libola sina vimba le 17 komba libola sina vimba ezala mawe ya libola bako simba nde mutu. Et puis, naza médecin sa frontière. Même au fini en Angola, il y a d'autres au fini biso pa ki Angola. Na Hollande ti pa ba na so pa biloko ne akodia na peti na mbane o ozana mu. Ya bien na okumisa gai. Na okumisa gai te. Ngale ata na bota na balate ata même siko so ka yeka na ndako na na frapper. Na bota me na balate. Sibino boy. Mobile ya mutu na Kishasa zate onyo so to so kangaki mobile ya mutu omoni ke ozana mobile ya mutu azo futo bien te. Alombo bien ta peso mbongo bien te yaka. Wa mobile. Omona ke wana donc mokombo so. Siko exemple kombo so miko ekale ne travailler raté avant comme banga komba yaka. Na bengi o yaka. Miss Mount soki yo ozama kasi ya solo na yo bakaona sango na kankokoni boreni akawana ota miss ba miss be ba mikie me oya yo miss wana na miss bakata miss soki vimba miss soki tefuka soki miss nini na biso ya kato cha komba to beta na to yebana ngana yo nana leki makasi yo vimba ngana konda me na bisi Shakira exact kima okosila mopepe okimi yo mo comprendre ngama na comprendre déjà que kimisa yo azobanga nde mwasi ne babete na misu na ya esala babete lo kwa mwiba bampuli mukolango na komema na kitambala pota na betu yo boye loboko soki ebukani bache nzembe ozongi pa na bino ndenge boy ka oza shoka lokolo na loboko yeto ke de boy ko bete mibale yaba ozongisa mwana mboka omade bazongisa ba bakangi yo bakeno na ambassade na bino bakena esiko kuna pokuna bena ngola baboya akosuka kande
na mwanda kokati ya bamboka wana pia pembe basoyo wana basoyo basansala bamboka na leli wana eza maîtresse avimba na kati aza quartier ya kala vraiment ba oba bakyo to bien te boka misana parce que maîtresse avimba en tout cas a beta petro talaka depuis andiko ba bango so coin donc c'est que makambo eza ba ebeli na nga moko na plateau mais de tout fala liboso na nous na invité les sous na ngi hôtel ngana nous komba moko efepelisa biso kombe le 30 juin le 30 juin le quoi ça ma kombo eza na sujet na ngaya makamba lelote mitela ngwa émission là déjà pour attendre ko yimbisa na yimbisa na plateau ba moko à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makamba ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka gouverneur la bango naza prêt et nyonso oyo amoni aye akoki aya. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na ebite soki na koloba nini bandeko je m'appelle champion local Maboko Nzambe ai wana totali komba ya champion animal ya le 30 juin ndenge bundaki
italinga itengana na kachira te kaka nde bomo na ngai ya moto pamba champion local moto pamba eza pona lo banini lelo na nganga moto na plateau boyebi ke moi makambo to betela mbema solo ezaki ebele mikolo so to leke oya koleka champion animal oya baluki boy ceinture wana oya boy ceinture wana dimanche passé to kaki na TV na biso champion animal abaki champion local na oya ayete akimite Pam Suzu, abanga na ye 5 chantiers tu abanga tomato. Bon, chantier ni malabaki akoya na éviter ayepe et puis ayeye moko. Yo muto taka mbango na wayela na moto. Yaka na moto oza spire. Naza bongo na champion animal na plateau, mbote champion animal. Je m'appelle 2 fois champion de Kinshasa. Le guide suprême. M'dotali Sanzela. Ah, mon système autocommunal. Je m'appelle 2 fois champion de Kinshasa. 2 fois champion de Kinshasa. Le guide suprême au Saï Mokila. Donc le gouverneur de la ville. Il est mort na plateau. Na Moscou na plateau. Parce que lobby basali makele lawa nazwaki temps ya observer mais siko ngai moko patron ya ville ya Kinshasa patron ya bakatier nyonso ya ville ya Kinshasa sur place bayaki ya balobaki ngai na kwa moto na yaka mbangu na kobeta wale kwa mbito wa mpuli ye azawa epa ye moko yo makambo bakotela ki ezate ye moko na plateau gouverneur de la ville to ebite to tout le muke bonne santé bonne depuis bakombe bundama ki wanda yo kanate ezaki nini mo maladi to santé za bien en tout cas dans les cérémonies il y a na plateau ya cancer na eza passage obligé donc santé za ki to beaucoup na regretter dete papi fala na ye na mula na champagne na mela makangi yango abo pesa goûter à champagne na dete papi fala pesa na champagne na na ko mela yango te na ko ya na plateau pour la nini za na ye na ko sete wala to sala ba champagne publicité ya to tika ono mpanzi bon voilà na yoki dete papi fala na yoki o place aux allées sous ba bote no liso donc c'est mon mini vraiment ya sur na plateau wala c'est moi ba tout molie donc arc-en-ciel de na kusiko ya biso arc-en-ciel de na ku ya champion de Kinshasa donc il y a la santé na kitoko no mona ne naza na olota ba défi na posa bitumba na posa baga obonye loko na nacho donc soko la rumenya ngo fonzi ma sacrifice à bitumba to musala sala kitoko lo wa bitumba ezate griffe du lion loko na sabatu akao na mutu na orchestre de oya zoni na remplacer J Kester pendant que baninga bazobonga mama se préparer na combat ya zobonga manene nini azitsuki a komisiango bafuta mbila donc nazo regretter des pour naie mais ça quand même courageux hein qu'est-ce dete babi fala s'il vous plaît champion animal namoni okena na vitesse mingi oyoba dotobola mais monoko yo epasola dete babi fala tela ngai danu protocole d'accord toyoka makambo lo bamaki nini parce que yona tomato ezalaki nde eyinda ebeba kasi na kena suka wana zonga liboso protocole d'accord elobaki nini à vous dete babi fala. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba Mide boni to chepo komane le kana kimia yango wana to sangani awa succès azo isi maloba na mokonzi na ndeko nyonso boza na kimia tous les deux côtés boza na kimia les avocats dans l'immeuble yango pour signer yango mokili moni presse les amis de la presse pour après bolande la bien pour autres signer les lots yango ne ko sala ma dimanche le 11 juin le combat est individuel et non par équipe en style classique. Ainsi, toute autre intervention extérieure par un ou un autre groupe de catcheurs non concernés, ces derniers seront sanctionnés de 6 à 1 année de suspension selon les cas. Les combats étant de style classique, tout recours à la tradition vaut disqualification. Merci, madame Nalinga. Deuxième point, les conditions. Les challengers acceptent de matcher sous les conditions suivantes pour leur propre sécurité sur le ring.
La première condition de sécurité, pas d'objet tranchant sur le ring, entre parenthèses, bouteilles, couteaux, ciseaux, lames, des rasoirs et autres. Tout recours à ces objets vaut disqualification et l'utilisateur sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Deuxième condition, ne pas s'attaquer aux parties intimes. Tout recours à cette pratique vaut disqualification et sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. La durée du combat. Le combat est de 20 minutes sans arrêt. À la fin de la 21e minute, s'il n'y a pas de vainqueur, 10 autres minutes seront ajoutées par la direction technique. De la victoire. La victoire est soit par tombée, soit par abandon, soit par KO. Fait à Kinshasa le 4 juin 2023. Pour les challengers, Amidou Diako Animal, Zuzi Tomato. Pour la Ligue de Kinshasa, président Jonathan Makoba, DT Tyson Mouya. Donc, moi, tout signé protocole. Tout le monde objet tranchant. Tout le monde objet tranchant. Moulani Mbele, ciseaux, biloko te biloko solongoli yango wana ko non tolongoli yango mpe mpona libela biso na ligi molangi biloko tu baobje omomi mpe kota ntango na championnat ciseaux biloko te biloko solongoli yango wana ciseaux biloko te biloko solongoli yango wana ciseaux je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka wana etali ngai te maloba na ngai te maloba ya DT Tyson na président ya Likatini bango nde baproblème na biso awa lelo nayebi te champion de Kinshasa nake malembe para moni okei mbongo mais ngana ngito toke malembe tubandi na contrat oyo bosalaki protocole d'accord pour na kombana ebundama so tozongi na sima bobundai ko moko abaki milangi azosaki na mutu bapote ya kebele mais tombo eko kana tu oyo bobaki aba bobunda bosala protocole d'accord bosalaki protocole d'accord ngana zalaki wana na bandeko na biso ya Pro Channel bato zalaki wana bango ba filmaki ngapi na filmaki mais o ngana filmaki yango nde na lotsa sikoyo na ebite ya lobike na protocole d'accord ba autorisaki amatana nzete na kiti c'est cela mais comme kuna bat basangeli c'est cela et c'est absolument sur le protocole d'accord il est qui ouais mais avant na kota na mutuna na on la répondre au kitoko mais na sengine obenganga bien obenga bien te champion du Congo et champion de Kinshasa champion animal et pasola na bango gouverneur de la ville. Voilà. Comme que va combat passo l'éthique là. Pour yo na mambaka tu as si ça bidi yo tika classe. Au moment me pas éthique ni pe passo là. Donc tant que badi les baneli champion de Kinshasa, faut ba deux fois champion de Kinshasa. Deux fois champion de Kinshasa. Voilà. Et passo la pas monter avec ça système à sika mikolo za yo. Voilà. Donc on va bien dans les guides suprême. Voilà. Alors, pour encore dans la mutuna là yo. Oyebi ke ndenge naza na esengo makasi. Naza na esengo makasi mais regret zaka ke DT papi fala nem kasimbi esengo na wana na mulangi wana. Alors, na we etali ma protocole. Mutuna na ezali par rapport ya protocole d'accord auto signaki. Limbi sala su mukie avant na kota esu na mutuna wana toli na opesa na baboti nyonso. Biso nyonso pena pe naza moboti naza parent. Ya mutu ya toki ko sala na vie ata toza na mbongo oto kotikela bana. S'il vous plaît, bande ko bobenga na mteboza to silisa dans pebno herbe bobenga mais on est soki na 560. Si vous bobenga na mte na pebno to so bobenga. Voilà. Toli oyo na oloba oyo za pona ba parents oyo nyonso aboti. Totina bana na biso na classe. C'est le meilleur héritage oyo toki kotikela bango. Mais héritage à malamu les éducation à bana nazolo bayango mingi même la club na biso cash club Kasavu tous appelle la club na biso à lutte bana nyonso oyo toza na bango na lutte
tolandelaka bango fo batanga classe soki aye entraînement na poko otuni okendaki classe soki parent na ye to ndeko to yaya to boye baye na rapport ke mwana wana komokima classe biso bato ya liboso na to discipliner ke soki olingi sport olingi osala lutte ndenge ozosala mais ya liboso folana na classe kende classe na yo na poko ye entraînement c'est très important lelo biso toza bato ya bitumba bien que tozala qualifié na bamo ebele toza ba brigand toza ba voyou toza ba illettré bato yebi okoma te tout mais lelo yango siko na okota siko na muzindo ya mutuna na yo lelo tozosala makambo ya bitumba mais français yango wana protocole yango wana yango lelo siko ngai na limbola yo likambo ya protocole wana po soki nalikaki na banc de l'école te na ya nazala mesure ya kodéfendre protocole wana te engeza otuni nga boye na kimi yo question wana mpona mutu eloko eza te mais namoni ke eza naza nango na téléphone protocole parce que nakozwa yango vraiment na limbola problème eza te okoki kozwa na ye voilà naza na protocole awa na téléphone ya liboso nanu na oloba protocole d'accord oyo tosignaki entre ngai na réincarnation avec Esther protocole oyo tosignaki ezalaki respecté à 100%. Et nazoprouve yango. Ok. Nazoprouve yango. Protocole yango na article ya liboso premier point de la catégorie style. La catégorie du combat est individuelle et non par équipe en style classique. Ainsi, toute autre intervention extérieure par un ou un autre groupe de catcheurs non concernés, ces derniers seront sanctionnés de 6 à 1 année de suspension selon les cas. Les combats étant de style classique, tout recours à la tradition vaut disqualification. Nathalie Samo Sikona Limbola Ngoboy. Balobi boy. Combat tozo bundaki na tomato, c'est un style classique. Oh non, son ingénieur la bokoko, ba disqualifié. Et puis balobi boy. Mutu nyonso to groupe ya ba catcher. Donc catcher nyonso to groupe ba catcher nyonso. O ba ko esa ba osala intervention na combat wana. Ba ko disqualifier, mutu ba yo côté là. Donc so les aki nga ba disqualifier nga. So les aki Kester, yebe ba ba disqualifier. Ah bien ngata na combat tomato ko. Alors, bon, on l'a bien bengi déjà. Ah. Na limbola na premier point. Alobi que batu ba côté la ki ngai. Batu ba côté ngai, il fallait ba disqualifier ngai, il fallait ba pesa ye victoire. Siko ngana to mitunana. Nanya côté linga. Catcher to groupe ya ba catcher. Na n'importe quoi ba bi soki catcher, na to groupe ba catcher ba koti. Bon ngai siko catcher ni à côté linga. Le mal est ça, afin pour interpréter protocole mabé. Batu wazo yazo benga bato ba côté linga. Ça la légion na ba officier ya ligue. Ba officier ya ligue, eza ba président ya ligue, ba directeur technique, ba entraîneur ya ligue. Azo traiter ba on a ba individu. Ba individu ba côté, mais le protocole est clair. Ba lobi catcheur ou groupe de catcheurs. Donc eza groupe ya ba catcheur, eza président ligue TNT, mais voilà. Groupe ya ba catcheur to catcheur moko aye ko kota. Bon, mais na protocole ba explicitement bien. Mais il y a lobby que non, le coup là ba président ligue, ba entraîneur, ba ça qui moko loba, ils ont ba côté linga, ba individu moko bout. Non. Azo interpréter mo mal. Donc eza manga ko ba qui atana ki classe, n'a pas atana ki classe. Tout distrait opinion te. Voilà. Na deuxième point, je crois point wana liboso na éclaircir vraiment déjà. Président ligue, directeur technique à ligue, ba entraîneur à ligue, baza ba catcheur te oyazo ba ke ba côté la kinga. Na deuxième point. Condition. Ya combat wana. Les challengers acceptent de matcher sur les conditions suivantes pour leur propre sécurité sur les rings. Premier tiré, pas d'objet tranchant sur les rings. Entre parenthèses, bouteille, couteau, ciseaux, lame de rasoir et autres pièges yangoana. Bah cité, mais liste les avis exhaustifs, bah cité, mais na souka babi et autres. Donc liste eza moulaï
ya biloko oyo bapekisaki. Voilà. Voilà, utiliser. Voilà. Pas d'objet tranchant, on a dit autant là. Tout recours à ces objets, tout recours à ces objets vaut disqualification et l'utilisateur sanctionné de 6 à 12 mois de suspension selon les cas. Ne pas s'attaquer aux parties intimes. Tout recours à cette pratique, il y a un peu de disqualification. Na sauté voilà. Voilà. Na zone mama ba instrument. Ba énumérer ba instrument oyo et matana ringité. Mais na suka ba komi et autres. Kasi et autres ana na ba kiti na ba chevron. Bien que na kati et autres. Piège ya mwana. On moni lelo on moni lelo ba comprendre té. On moni même temps au tribunal azwaka jugement. Français comme marawana. Il faut vous comprendre bien. Place Mathieu virgule et continuer. Ils ont un sens nango. Place Mathieu va point. Ils ont un sens nango. Ah, bah lobby bien et autres. Là, continuer point à souka, je crois. Hein? Point à souka. Durant combat, déjà là-bas qui fait 20 minutes, tout dans l'équipe. Bah lobby, ni mutokoki ko gagner combat. Il y a un mot plus important. Voilà, bah lobby. La victoire est soit par tombée, par abandon, par chaos. Je crois, protocole, Ezaki a 4 points essentiels. On a outil ko limbola. Je crois texte déjà, il y a un outil ko tana. Siko to solo la siko. Attends que 2 fois champion de Kinshasa, gouverneur de la. To solo la siko na ebité bandeko. Tokene Malembe, champion de Kinshasa, double champion de Kinshasa, gouverneur la Bango, atteint protocole d'accord. Na évité. Yolandaku. Vous comprenez que Nani a la raison. Champion tomate, tout champion animal. Tout le monde de Otoka, Andiabani, a tout dérangé un mingi, Nazo Yambayo. Allô? Oui, na Yambio, mais au cas qui s'y court, au dérangé tellement mingi, on est ce qui n'a 560. Na évité ceux qui aux anani bon. Au Kobenga na ebi. Mais tous les hommes qui en entendant babani au Kobenga te, tous les baboués, maître dès que babifala. C'est la réclamation à tomato, toka arobaki nini, tangu réclamaki que yé apoli yé boyé la réclamation na yé na évité à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai, Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Maintenant tombora te pourquoi? Parce que les 14h pour la bunda combat 17h 18h combat ici là. Ba memi combat ba obundisa ngati 22h. Ozo mona te ba ko batela ka nyama wana. Bazo protéger nyama wana. Po ba yeba ki soma tomato, ba yeba ki je suis. Toyaka te nefisa ka mingi ngala yaka pona beta mutu atene ndako moi sinazwa musala nesa bino naka pona yoksa mutu pasi polo bita ba oche sulanga asenga monde azawana na okota lettre ya recours pe nazo kota retour to kobunda na ye nabiki ba Frank Diongo bokoboya président Chako bokoboya mais ngala zo kota lettre ngale photo beta na bien. Il y a tout au combat de cage. Ouais. Oui, il est bien. S'il s'agissait, tout ça, sa cage, n'était pas magistère. Tout ça, là, comment expliquer tout le monde à président de la fédération, à l'ongoué la place à Zalaki. Président, vice-président, à l'ongoué la place à Zalaki. Président, il y a tante. Il y a mon amba. Tokomi koué la kiti na ba président. Yo président, il faut ça la naître. Ba lo ba bien que combat oyo ba tion la terrain naître. Pour ba tu ba kota te, mobulu ezala te. Pe la règlement la protocole d'accord ba lo ba ki ango pe bien. Muta kota te. Moto pe akota te. Bon, yo mo tout ça là ba analyse là. Na pese au moins parce que na moi ba président ba bi
individu akota te quartier mpe akota te mbabe individu banani to individu akote ayokanga nga aye koempêche nga na bitumba yanga tous allons clair règlement ezali otangi yango bien tous allons clair na place wana bangaki baarrêter combat oui ou non bange vitenge ezala nani fédération na biso na ligue na biso na regrette mingi pour la comportement bosali pour l'avantage oyo bopesi nyama wana oyo lelo mpe alia atie mpe makolo likolo amesa awasa mpe fier omérite ceinture wana te yeba na kotika yo te kombe kocontinue na kolanda tina suka ça va merci beaucoup na bandi omolaki na tieki mpe plus de 4 tombe omolaki ozalaki ozi na bafédération ozi na baarbitre soki mpe bazwi baarbitre nango balesaki bango bambongo soki mpe bazali kosala nini oyeke nazo comprendre na comprenaki vraiment makambo yango bien te je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembi te titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka non le baté à vous non le baté oh là là aga comprenez makambo yango te deleke boye mais on lion on comprend le logo te on dit après comprendre le logo te mais na ni mama lettre nga ba okotsa écoute le logo si bende pas zo benga zela to kanani allô bonjour papa na ngobenga comment s'il vous plaît bonjour c'est Yomori Chakalo Nyamwa Tomato King Kester ya catch donc tu veux comme objet de l'achat. Si c'est comme objet de l'achat, puis il y a comme objet de l'achat. Il y a ce que l'on vit sans malade. Et de mon camarade. Il y a deux là, quand la photo, peut-être il y a la photo, d'accord. Parce qu'il va prendre l'année, il va dire tout individu. Et groupe de catcheurs. Non. Catcheur ou un groupe de catcheurs. Papa, kata téléphone, on distrait biso, kata no téléphone, na ego talisa yo, na opinion, wana zo distrait bato, kata nanu, kata yo lande émission place au vandi, pere, yo mobali mobimoso bundana na instrument, mais na beti yo na maboko pamba, ndenge kaka mama na papa na bapotenga, ne na beti yo, na na kosa ba instrument te. Champion kale kata ya zo distrait biso émission, kata ye, l'aide ya baki okota ti lelo zo kota te. Oh, ti lelo kota te. Oh, mingi sele okota wa semaine wana. Kasi wapi? Zela to kan découper ngelo bani. Allô? Allô, ni naona suki na 333 339 en tout cas au Kati na habité quand de la makasi na plateau donc chacun le cas limbola na la posa l'identité pour attendre le protocole je m'en dis autant le protocole awa ezaki clair balobi individu te balobi catcheur nyonso to lisanga ya ba catcheur oyo bakoya kokota komba wana sikoyo question ngana ngana yo to mituna catcheur amu nani groupe ba catcheur nini oyo ba ko kota komba wana et puis quand on va voir toutefois tomato c'est un pereux aza tomato donc ndeko za wana go na osenga na yo nde oya kokota na club na biso kati ka santo la tonde ba bundaka to ko tu esprit pour dans l'esprit te comment yo mobali olingo bunda na ba instrument oza si na yo moko po yo bunda poza mulangi batongaka na mutuka ya mulangi mpo ya nini kobanga na yo olikaka mutu oso na ye na makoki na maboko mpoza na prise obetanga te alokoma oluka bainstrument mais bunda na makasi osalaka entraînement bapreparaka na litre lelo okoma katie obima katie oza na baprise toyokanaka tosalaka toyekolaka na baentraînement non mais yo mpona yo bunda il faut simba kiti mpo yo bunda il faut simba chevon
simba nyonso kosimba na kobeto kaka banda lelo ti lobi na kobeto kaka et puis na lobi boye protocole eza respecté balobi combat po o gagner par tomber par KO ou par abandon na beti yo 1 2 3 kumbe sili griffe de lion to beti to sikoyo olinaka pour la ndenge na beti yo normal et puis to tout dans sous champion local kiti asalela kito asalela kite yango côté pour nangeza nini zela champion local chevron asalela chevron to asalela chevron te asalela chevron bon tomoni ndenge alobaki baprésident fédération bakoti c'est par rapport ya ndenge président ligue atangaki protocole mais tala sikoyo ligue ndenge azalaki serein ligue ndenge azalaki sérieuse na makambo baengagement oyo azwaki ntango président ya fédération akweyiseli ligue bakata combat président ya ligue aboyaki aexplike président ya fédération na protocole eza bongo moyen akata bango eza te baza dans le bon. Oui, je m'appelle Maboko, je s'il vous plaît, mais la ligne s'il vous plaît, la ligne ya alobi yoko limboli kasi public bazobenga na mama nimemba mezo benga bele mais lingi afwa benga bapesa biso na yo na za raison bosi na téléphone na bino bazoti na biso combat ya final wana ndenge elekaki boyoti ndenge champion 2 fois champion animal alobi ke azaki dans les bons bon bene tomate bengi alobi ke tricage salamaki bati biso combat total bongo toto ko zonga bo bandi ko benga biso bo c'est biso na gagner qui mais on est sur 916 en tout cas zala calme s'il vous plaît à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba. Bolukaka kobunda lelo Betela bango maboko ni. Voici le spectacle du catch congolais. Ça c'est le style. Voici le spectacle du catch congolais. Mon colonel Chango Bossani. Mon président Finex. Président Jonathan Akoba. Sans oublier le président Sulu, président Suzuki. Ouais. Dortengan est parmi nous. Oui. Papa Sissi, Papa Mohamed, Papa Djambalo, Djambo. Papa Eli, Jeffrey Legrand. Somebody baby, Robin Walla, Jordan Walla. Graciano Tuta de Somebody Bobo. Voici les quatre congolais, les styles classiques. Ouais. La colonel Chako Bossani, Papa Bilengi. Ouais, le vice-président de tous les catcheurs congolais. Le patron de tous les catcheurs congolais. Franck Diongo. Junior Makanta. Voici le spectacle du catch congolais. 1, 3, 4, président Finex. 1 pour les deux catcheurs. 2 pour les deux catcheurs. 3 pour les deux catcheurs. 4 pour les deux catcheurs. Que vous baissez mon côté. Baisse mon côté. Baisse mon côté.
Merci beaucoup. Voici le spectacle du catch congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Champion Tomato Malembe. Champion Tomato Malembe. Christian Motuta. Rodrigue Lola, Journée Lola. Romain Lola. Ouais. Lola Salelo. 3. Switch pour la décatcher. Balobi d'abord, exactement tension. Pour la Rodrigue Lola, Journée Lola, Province Bolo. One of them not pressure. What's it got to open there? Gracias, Motuta. Voici le spectacle du catch congolais. Animal et tomate. Voici l'ambiance qui vient d'ici. Lelo, gracias Motuta, baby Motuta. Los afán Diogo. Côté, une, deux machines. Gracias Motuta. Chapelet, Moïse Matou, Ankiri, Papa Chona. Pachambalo. Ouais. 0-0-1. Voilà. 0-0-1, Moutou à la famille. Et terre pour les autres, on a dit. Ouais. On a dit, une. Deux. Maman Nakaye. Les Achako. Papa Mossali, Papa de Condé. Hey! Une, deux, qui tombe, voici le spectacle. Ouais, Gabé qui tombe, voici le spectacle du catch congolais. Ok. Gracias Motuta. Baby Motuta. Agnes. Krista. Krista.
m'appelle maboko ya nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka naloba nini mpo nazangi na nga likambo ya koloba epesi vraimen bato nyonso mpasi mingi na bandako mon colonel Roger Yenga ya la police en tout cas côté ozali na éviter naloba nini mpona olandi kombo kitoko esali makasi esali kitoko makasi pamba te esepelisi bato ebeye lokola babenge te bokopolo mo tosala technique mo tote fétiche mais tant tota technique ya po boyebake quatre technique ezalaka na mboka na biso bino boninga bongo te babeti mutu mpe marto babeti mutu mpe molangi babeti mutu mpe nzete yango nde bobota bapolome to yamba na bapele oyo ebotoyoka bolobi nini. Allô? Allô? Mbote ya parango bengwe komana s'il vous plaît? Frank Ndabi. Frank Ndaye. Na double champion animal. Na champion tomato. Nani azana retour na bombali. Avant, il y a Kokata déjà sur la question de qui a raison. Il faut commencer par constater que où ils sont insuffisamment entourés, ou ils sont mal entourés. Oui. Mais de la lecture que j'ai faite, sinon, au regard, il y a Oyozo, qui s'appelle le papier, ou sinon message dans téléphone à double champion. Oui. Il ne me revient pas de dire qui a raison, mais le texte là est clair. La disqualification interviendrait si seulement il y avait intervention ou d'un catcheur ou de plusieurs ou d'un groupe de catcheurs. Ouais. Mais les officiels, c'est l'organe de structuration. Les officiels dans lesquels on compte déjà l'arbitre à la Katiarine. Si on part de l'hypothèse qu'il fallait nous constater, donc même l'arbitre n'aurait pas sa place. Donc il y a faux débat. Tomato, on a juste mis la poche. Normalement, et on pourra même appuyer qu'ils aient autant de références qu'ils veulent. Mais pas pour juste. On a besoin de voir aussi ce style de combat là. Ok. Bien, merci. Merci beaucoup vraiment papa Frank et Salibiso bien mingi na réflexion na yo puis na contribution na yo na émission ya lelo. Merci à toi. Allô? Allô? Mbote ya na ngobenyo comment s'il vous plaît? Ah, bana makara zo le ngoma to mena TV nda mpana yo kayo bien. Ok, na yo ki yo bien siko. Azaki? Champion animal avec Africa champion animal à Fandanaï. Ouais, tomato Africa champion animal à Fandanaï. Ah, bele va zombie ya bina ngo bana makala nyonso. Merci à toi. Zombie padre. Donc na éviter tout qui est malé maembe sur une clôture to pesi champion animal à Pepsoni ni moko. Allô? Mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît? Bana bumbu le sako la bino contribution émission lelo. Tomate pour là qui met animal na gagné qui est. Ok, en tout cas, merci à toi vraiment. Na balance sur bumbu na qui déjà tout ça la balance. Ngaité ni fédération publique au balanda biso au batala komba ndi ba opesa banini na bango ndenge bango bamoni ndenge komba ikendaki puis na ndi balandi le protocole d'accord ndi bazoloba.
Allô? Mbote papa na ngobenga comment s'il vous plaît? Ouais. Ya tomata polaki c'est que bien ça qui bien makasi en tout cas déjà toujours que bato public oh biso to landaka ba combat toujours pesa vraiment mingi champion animal les raisons ils ont été pas azana plateau mais pour moi na taka bien na taki protocole d'accord tout est tomate ninga déclaré qui tout est champion animal a commenté déclaration na et peut tout est sous combat tout comprendre très bien. Allô? Mbote ayo benga comment s'il vous plaît? Obenga commune nini? Bana makala le on peut mettre TV na mpana yo ka bien. Ouais. En tout cas, il y a solo. En tout cas, tu es malamu, mettre bolo yangi na moni zo benga trop mais ozo kota te moi appelle kota moi la passe vraiment bunda ko kota mettre bolo yangi na mona. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa na ngobenga comment s'il vous plaît? Batika champion animal to champion tomate. Animal. Ok, asili wana vraiment donc abeta qui champion tomate makasi en tout cas bana po monga fula bo senti ba commune zo benga ba commune différent pour la tête que kaka bata côté monde la bengi presque ba commune nyoso bazo benga en tout cas bazo lobela ya na foot na ngaité. Allô? Allô, bonjour papa na ngobenga comment s'il vous plaît? Bana maluka ya bino ngwana lo sako na bino contribution na misolelo. Champion animal gagne. Nana chouati. De nana chouati. Allô? Oui, en tout cas, appelle les autres tellement ébélé. N'a stoppé dans quelques appels voilà. Bétalon son qui est champion animal. Bon stopper dans l'appel Mouké. S'il vous plaît, vous stoppez dans l'appel. Numéro de qui 582. En tout cas, vous stoppez dans Mouké. Champion animal. Tout le banon Mouké. Message là, est-ce qu'il y a public là? À vous. Voilà. Merci non à ma téléspectateur. Ma téléspectateur n'y sont voilà bagandi. Merci na ba fan ya catch. Ma fan ya animal bisika nyonso bozwami na ba constat bosali et puis ils ont un point moko na souligner ils ont revenir na ba fan te baloba nani a gagné ki ils ont décision officielle où ils ont mis événement ndenge na betier te ngala lobela ki okana parce que ils ont confirmé pour moi public ko balanda biso pe baza dupte bango mobe ba omona oyo bayebi animal bayebi en tout cas bana bumbu nyonso ya bino yango lo sako na bino na ba contribution na bino bana makala po ba kombo nde mais ba femme nyonso akati na makala en tout cas ba merci bon tozala ensemble oyo nyonso bolobi ekoti vraiment na motema toke côté ya malweka ba femme nyonso akati ya malweka ya bino yango monga fula na yoki pe monga fula ebengi vraiment tomato na bossa na te ndeko Frank Ndaye na mona pe ndeko Frank Ndaye et biso landi ndeko Frank Ndaye elobele c'est comme ça as juriste mais on s'est réservé mukepo ameki ko yanola mo malamu ameki ko yanola protocole wana bien kazaki bref mais atalisi lolenge nini ezalaki ba officiel tomate ozo benga ba officiel ba individu ba ki okota combat que ba baza ba officiel donc azana problème ya comprendre contenu ya protocole wana ngai banda nazozela
mukanda ngo ya combat retour ango ayaka na plateau oui kasi yamande ko lobby wana zo kotisa na éviter ce qui un mois déjà c'est coquille Marigo Zagino a raison Marigo Zagino a raison mais on dit baka kota combat retour pour bêter les sous ata naza ya olala na obete ata na olota na obete donc Thomas aza na nzela olekade Griffe Lilion 1 2 3 azaki KO image je crois déjà lobby mes œuvres parlent à ma place les images ont parlé à ma place Tomato a betami oui je m'appelle Maboko Yanzambe to komi na suka émission boni bisa mwana ya mbaso te omoni émission lelo normalement classement ya émission ne senga to lobela minute esili avant parce que makambo za télé de Bolandi je crois 3 dimanches bateau bazo le baka si double champion monter mais ça la bateau qui vient vite na ceinture oyo mais na choité donc na choité nazaka obligé faire 4 émissions parce que minute na ngai mais olokata na yoka kipo ya mi Goldberg akomi ko loba na Goldberg aye azoloba 5 chantiers so la émission na yoka ke siri combat na bango za lelo te na ngapela ok so ki kaka émission o siri nazo kita kuna la kimbase na ok ni combat wana na ok no panza 5 chantiers place aza kuna nazo kitele kuna ngana ok lisuite yo za chasseur ba image yo fo ya ozo ba ibilili ngana ko to zo biyaga ozo bilili. Oui, na komi na suka vraiment na komi na suka maître double champion de Kinshasa. Le guide suprême et Pasola na bango. Et Pasola. Donc moi PC Pasola ngate est-ce que ba oyoka. Est-ce que et Pasola na bango ye. Bon éviter système au Pasoli Zambo Pasoli ndeba to Moland. Zambo Pasoli ndeba to Moland. Champion local. Soko Pasola kité. Moi message à Souka s'il vous plaît maître. Ouais message à Souka quand c'est Kasavu karaté sous ba événement zoya to yo pesa calendrier kana plateau ou à ce passage obligé sur les qui na arc-en-ciel activité ou les qui pas champion localité confirmé. Donc to yo pesa ma solo awa parce que dans zo ka ba mususu bazoya na ba lettre défi. Nazala posa bagarre. Musana ngi ya bagarre. Boya na ba lettre défi. Bokomona makambo ya bino Griffe Lilion ezaka prière nyonso quelqu'un mbote poni sala bien makasi na pesi mbote na pona banana na pesi mbote na DT papi fa la place azaba mbote na ye atika la émission te soki émission za kitoko bopo ya za na sima wana na pesi ba mbote na équipe technique nyonso ya arc-en-ciel télévision na pesi mbote na honorable Franck Diongo bien kaza musika za place à passe mais on est ensemble to ti côté ba prière ezali to yebi que place ozali okobima na pesi mbote na madame na ngai Mama Fatou. Place aux yango wana. Apesi sumbote na yo champion local. Mbote vraiment. Salam Diako, Sanoun Diako, Sita Diako. Apesi mbote sous na bana bumbu nyoso ba bengi, Makala, Monga Fula, ndeko Frank Ndaye place na. Obi etina Bandal Kaluka. Kaluka nyonso kuna la place la pote to sala programme to kita kuna. Obi ke esa mte wa pasi. Ko cha ba komba na Makala to ya lo. Na mabele na ngamba ko ba boyi na banjibia ba ka animal. Donc na bumbu déjà ko ba ki bien que anyata ngaka meka mamoni ya ye to ya susu na bumbu. Donc ba programme ese bele ba mbote na bino tout on a bosani bolimbisa eza TV za ngonga DT papi fala kuna zo tomboka. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka émission na en tout cas na habité colonel Roger après émission Beninga pour la trouver ba kati wana ba mesa la bien makasi colonel Roger Yenge après émission Beninga passer numéro c'est qui nango colonel Roger après émission Beninga monsieur Frank Ndaye na sepel na moi idéologie on esali bien makasi to benga lisusu esala bien makasi to beta bamboka ga ndenge ezala kana combinaison ko baké na éviter ngai na makele oyo esi la beauté pona nga ngai na lingi nini bande ko public na ngai to luka ndenge to se to bengisa de bato basala ki protocole d'accord o isa direction technique ya ville ya Kinshasa na président na bango ya Likakin Jonathan Makoba. Donc Jonathan Makoba bango nde basalaki protocole d'accord o bakonde bakomaki yango to benga bango baya na plateau ba expliquer biso parce que au moins biso public to koloba mais
peut-être tomate banuma ko ndebo côté là animal ma ko ndebo côté là tomate donc ce qui se ko bango mako bayi na plateau ba lobby yango bien et ko pesa biso force que muto atata oui atakwa ezate munoko bouche fermée. Et puis mettre tomate de la oeil biso papier à défi awa pour tout le monde qui OK nema ko tso so ko ina ngote se to ndi ba so te se ya na ngote panya ya na ngote na ko mila suka na boaki mabanga na ngapo na chité est-ce que kombo na ko maki awa na ebité bon mais na boka neti université méthodiste na avenue palais du peuple numéro 1 université méthodiste pour na bazo inscription ça na moins cher puis minéral ya moins cher université moko très bien université méthodiste université ya propre makasi ba faculté eza ebele ba médecine ezali droit ezali gestion ezali donc informatique générale tout le bagandi ezala kaka vena Prosper Bakine yango pe na bozante Chanel Bakine motema ya Binete Lonzoka mwana ya Binete Lonzoka plutôt pe na bozante Vieri Kitola pe na boki bongo Douglas Tesse monsieur le maire de Divorce toujours likolo kala ndenge ezalaka Papindonga le voyage choix ezate Papindonga le voyage choix ezate po moto na moto abongana nzundu na meye abongana nzundu na yemo ko na ndenge na yemo ko Président Gabe Kindembe Fondation Gabe Kindembe bana nyoso ya Moamba na sima ya Gabe Kindembe kusala biso bien makasi pe na bosete ko bongo Nicolas Kapende mama na Mercial Kapende Nicolas Kapende mama na Mercial Kapende pe na boki mbongo Maître Carlo Godila na Braza kasi na boki prophète Awambi kaka ndenge ezaka na Braza kuna prophète makasi prophète Awambi pe na bote ko boka bongo Maître Carlo Godila na Braza kasi na boki pasteur Brown Bomalika berger etene Bokopolo mama Lili Bwele ai mama Lili Bwele pe mama Lili Ngoma na boki bana nyonso ya révélation en particulier Frère Titi motema ya Suzy kasi Charles Leke pe na boki bio technique na ngai mobimba ko bake na boki bongo mondeje Tite Longi mokonzi na ngai tongo oya pesa la biso espace kitoko numéro de soki na 916 bakati ngada connexion moyenne ya mbayo eza numéro ya Africell en tout cas ça la joue été vraiment dimanche benga na royamba yo na boki bongo modete ba bifala oya zaka na stima ya Regina ngakuna chaque dimanche apesa katana epola to landa émission kitoko makasi dete ba bifala batika yoka ningi balobaka te bongo Patricia Benedu e bongo Gika N yango wana penza kasi na boki Patricia Benedu kasi e bongo na boki bongo Miranda Joseph Jonas Maza Waljo Ziki Benjamin Mosiboni Geni Omoi mwana 11 ans na banyanya mikolo Caleb Omatoko Jenny Shota kasi famille eyamba mobimba en grosso modo famille Onyangunga ya bino pe yango wana nde moko na bosani te ya na ngamoko ya motema Charlie Amboka kaka ndenge ezalaka so na baki bino misusu te siki bu comprendre ngaye na bosani quand même na pe mututi na mutu quand même pour na suki ça Charlie nani komuna mboke kimi lo sako so da baki Belami Kamba motema ya ciao.